bafunenga na ya nga Jenny Justice batu basangana ta 30 to bimi balongi to chikolunga bango yaya yondo yebi ne mambo le kanate so ba filmer kola mwana no eza crimité na poto ko toucher 42 ans mabe mais yeba ke na poto batu bakufaka ba betaka batu na poto batutaka batu kuba eloko esalo za dépression zo banga yo lo bana soko amosa tembe oka tangu yo zo sala na babenga ngo menace na tokuta na Clémenceau zela bébé zela bébé tokuta na Clémenceau tokuta na Matonge ezala menace ba pekisa kiote biso nyonso tuto za ukangango ozwa komona biso retard biso kota déjà tongo déjà o ba chino bazokosa yo ba chino bakosa bébé am to kota boloko sate toza propre yondo simatushi loyo magali bo yo yebi na ote yo lokolo combinaison bo yo yebi na ote ge mbila na ozo mekaye wana omoni mbila na la ka kanga ka batu avant disibino azwele bino soko ba video yo na ba pen ozo normal zela na zongi sa mwana oya na ba photo ya ngai na yo na feti yo yebi yete yo yena ye awa neni ni telefone ne pananga to banda so nga na yoka mutali buri bravo na bloquer te yo mo bloquer ngate to saka nga no ba mit ngai na bloquer kiye ngala bloquer te ngaza ngala bloquer kiye ngazali numéro zali mama to bloquer la te numéro mama awa kuta to bloquer mu sanga traumatisé petit apesa nga na ba date na ba pelle sike benga manga na ba pelle petit traumatisé donc ebi loi to bata na fo ba obimisa yo na lobi be el chanto tunanga nini oyebe poki moko bitumba ya fali bokulaka na makamba bakeina mwana mwaso ya kena kokota na munduki akota à l'époque biso tozo sunga Sara tant bakangi Sara ya kota na groupe akena kanga bilonga batu apesa Marie-Laure peuple congolais de partout lelo na bimisa bino vérité ngana ke kuta mambona na police azwa bilongi nyonso to akanga ngo photo atinela Marie-Laure mambo na oloba Marie-Laure ya oloba Marie-Laure azwa a publier bana basa batu na pesi il faut que ya moto mama na nga mami mbote na ba mama na nga misuto zalaki yaya mbile kweya ebotola ye biloko tout ba pareil yaya ba congolais ne ba yebite lukuta mama fashion ba video bo sala wana to luka to funda ba benga soki batu yaya biso to atana problème moko te ponga na mona police banana ya poto na mona police ya catégorie tout na yebi nenge mbila yaka na ndako ya mutu abuki porte akoti makambo ebele ya sika eza te soko ozolinga oloba zwa bakamano bamaba ye poto sika kosala bango mambo wana biso oza bableda te biso mona police na sala komba bapompanga babome lekimage mbila kanga biso atia biso bakoka alesa biso na bagarde ville oh c'est ça kokanga ekola mwana na yo eza criminalité lukuta tika intimidation yo za mamu kutu grave se muta yaki na ndako na osalisela mambo ko sala osolo babolo kelanga ba telefone ba bengengai pone na zakola la bien te na zaki boye yango na kenaki ba photo musu na zo yoka pe bana na e to zi ba video yaya qu'est-ce que nous pas foutre to kwa foutre ni wana zo bomang sanen neti biso neti ngana Chantal bolongo to atana problème moko te yaya makamba nginge yawa hélicoptère tambola likolo yo na mto sa panique ose ndena sabwe nokekanga mwana suki bwena boye ya tokuta na Clémenceau yo obane ko benga batu na Clémenceau ba otuno keso obenga kié na problème ni yo comprendre te ke biso batarando poto benga ba zela yo comprendre te ke yo mama kingabwa biso bana poto akalo to sala rando o comprendre te ke totanga bakombo batu te to pesa batu bakombo c'est Satan yo bande ko benga 1 mètre bano benga mwana mama na yo 1 mètre oli ambua na musaka yo moko muto ye poto oya na bafanta na sombi château yaya
toyeba ngotongo ndako vanda kawana kake sika mama kongo akende ya magali zela tikela ngana pe question na ngana ina tuno zela ya polo lona na 2 minutes pour mama ndako zela na pour mama zela nona la lycée na passe na 2 minutes sikoyo yo tango zala kuna bana babando olando to tanga kombote bebe mie akenda wapi bebe mie akenda wapi bebe mie onsena oye bango kaka ndenge tozokende boye po moto ezopela kala te makambo ya na nzela tango yo ozalaki na ndako wana ozolia ozogbela ozosala bebe siti bebe mie akenda wapi point d'autorisation bakisali sous plainte ya bebe mie tiango kuna yaya edingwa kufi makambo ekomi na suka tout ya nkuku ezobima peuple akoyeba vérité c'est ça le problème bébé mi a kufa to aza na bomoi c'est ça le message ba chantage ya pamba pamba ndenge ezali wana tobengi bato toke na police baza mibali quand nde tozala na mibali bapesa bato ba bisous basala ba caresse nous ne sommes pas les criminels baloba te tche nde tu toi imba to koleka na tribunal bafune ngana na ya na nga Jenny justice bato basanga madame Kabibi batina nga extrait balobi que yo au matin live oye ko démentir. Je vais t'expliquer un truc. Ngai mon vieux, il est nanga Jenny justice bato basanga na ta 30 to bimi balongi to chikolunga bango yaya yondo yebi ne mambo le kanate so ba filmer ko la mwana no eza crimité na poto ko toucher quand des mabe mais yeba ke na poto bato bakufaka ba betaka bato na poto ba tutaka bato kuba eloko esala za dépression zo banga yo lo bana soko amosa tembe oka tango yo zo sala na babenga ngo menace na tokuta na Clémenceau zela bébé zela bébé tokuta na Clémenceau tokuta na matonge ezala menace ba pekisa kiote biso nyonso tout oza okangango ozwa komona biso retard biso kota déjà tongo déjà ba chino bazokosa yo ba chino bakosa bébé am to kota boloko sa te toza propre yondo simba touche loyo magali bo yo yebi na ote yo lokolo combinaison bo yo yebi na ote ge mbila na ozo mekaye wana omoni mbila na la ka kanga ka bato avant disibino azole bino soko ba video yo na ba peine ozo normal zela na zongi sa mwana oyo na ba photo ya ngai na yo na feti yo yebi yete yo yena ye awa neni ni telefone ne pananga to banda so nga na yoka mutali bravo na bloqué te yo bo bloqué ngate to saka nga no ba mit ngai na bloquer kiye ngala bloqué te ngaza ngala bloquer kiye ngazali numéro zali mama to bloquer la te numéro mama awa kuta to bloquer mu sanga traumatisé petit après sanga na ba date na ba pelle sike benga manga na ba pelle petit traumatisé donc ebi loi to ba ta na foto ba obimisa yo na lobi be el chanto tunanga nini oyebe poki moko bitumba ya fali bokulaka na makamba bakeina mwana mwaso yakenda kokota na munduki akota à l'époque biso tozo sunga Sara tant bakangi Sara ya kota na groupe akenda kanga bilonga batu apesa Marie-Laure peuple congolais de partout lelo na bimisa bino vérité ngana ke kuta mambona na police azwa bilongi nyonso to akanga ngo photo atinela Marie-Laure maman na oloba Marie-Laure ya oloba Marie-Laure azwa a publier bana basa batu na pesi il faut que ya moto mama na nga mami mbote na ba mama na nga misuto zalaki yaya mbile kweya ebotola ye biloko tout ba pareil yaya ba congolais ne ba yebite lukuta mama fashion ba video bo sala wana to luka to funda ba benga soki batu yaya biso to atana problème moko te ponga na mona police banana ya poto na mona police ya catégorie tout
Na yebi nenge mbila yaka na ndako ya mutu abuki porte akoti makambo ebele ya sike zate soko zo lingoloba zwa bakamano ba ye poto sika ko sala bango mambwana biso za ba bledate biso mona police na sala komba ba pompanga ba bombe l'équipage mbila kanga biso acha biso bakoka alesa biso na bagarde ville. Oh, c'est ça. Quand école à moi, on a eu criminalité, le couta, c'est intimidation. Eh, yo za mamu kutu grave c'est mon père qui n'a pas connu au sale seulement beaucoup au sala. Au sol babol qui n'a pas téléphone, ba bengai, pone na zakola la biente, na zagi boye, ya on a kenagi, ba photo musu na zo yoko pe banana, tozi ba vidéo yaya. Qu'est-ce que nous on va foutre? To quoi foutre? Nous on se bombe sanen. Neti biso, neti ngana Chantal, bolongo. Toi t'as un problème mon côté. Yaya makamba nginge yawa, hélicoptère tambola likolo. Eh, yo na mto sa panique ose, ndena sabe no ke kanga mona suki, boena boye, ya tokuta na Clemenceau. Yo obane ko benga batu na Clemenceau, ba otuno keso, obenga kié na problème ni. Yo comprendre te que biso batarando poto, benga ba. C'est là. Il faut c'est là. Yo comprendre te que yo mama kingabwa, biso bana poto akalo to sala rando. O comprendre te que totanga ba kombo batu te. To pesa batu ba kombo. C'est Satan yo bane ko benga 1 mètre, bano benga mwana mama na yo 1 mètre. Oli ambua na musaka. Yo moko muto ye poto oya na ba fanta na sombi château. Yaya, to yeba ngotongo ndako vanda ka wana Kare siga mama konwa kena. Ya magali zeno tikela ngana. Peke so na ngana ina tuno zela ya polo na ngana. Tikela 2 minutes pour la manda ku zela na pour manda. Zela no na la lycée na passe na 2 minutes. Sikoyo yo tango zala kuna. Bana baba ndo lando to tanga kombote. Bebe mie akenda wapi? Bebe mie akenda wapi? Bebe mie on sena. Oye bango kaka ndenge tozokende boye po moto ezopela kala te makambo na nzela tangu yo salaki na ndaku wana ozoli ozogbela ozosala bebe siti bebe miye akenda wapi point d'autorisation baksali sous plainte ya bebe. Je n'étais pas là. Alors pourquoi na makam na bino yo yambi mobala Benita biso toye ko défendre Benita point barre. Moi il y avait pas de problème avec toi. Alors bon que le bateko elle est en danger. Au bilan de Mtbochaka en danger. Bilan de Mtbochaka en danger. Bolobaka moi nana binoté. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut avec cet enfant là. Bolobangoti. Ce que bino boya Saint-Denis au mama Congo nga boya au porter plainte. Beaucoup ta maman na dossier fandawa. Batumsu bokeba pour batebele bo travail kapona ye. Nazana bino a peu na ba plainte hein. Pour risquer que commissariat pour toi boya commissariat bo filmer hein pour na hier. So boye commissariat Saint-Denis, bo filmer pona ya, po batim sous na sana ba capture d'écran na bino, na ba vidéo na bino, ndenga envoya ka bino, pour moi je vais démontrer que elle ne travaille pas seule. Elle a toute une bande qui travaille pour elle. Nana dossier c'est Fandi, ndena mata ki dossier tour à liboso. Oyebit, mais yo wanganaka. Ma bena oso to sali makambu na cesse, yo na miso abato aka wangana. C'est ça le problème. Bonne guérison à toi. Rendez-vous. À moins que commissariat Moussousou. Mais ce commissariat, il y a adresse aussi qu'au Zawana. Je suis là vendredi. Je suis là. T'inquiète pas. Je suis là. Et j'ai tout, hein. Parce que jusque là, plainte. Vous allez, attendez, je vais même m'exprimer en français. Vous allez venir porter plainte contre moi. À chaque fois, moi, je n'ai jamais eu à menacer cette meuf, cette dame, avec son enfant. Moi, j'ai des vidéos où là où je la conseille par rapport à son enfant. Elle était dans la voiture, dans une voiture en train de rouler. Et l'enfant n'était même pas attaché derrière. J'ai la vidéo. Et j'ai la vidéo que moi j'ai fait pour la conseiller que la prochaine fois, quand elle est avec l'enfant, elle doit protéger l'enfant. L'enfant doit être attaché. L'enfant, à cet âge-là, elle a moins de 5 ans. Il fallait même qu'elle soit avec les chaises auto. Hein, les chaises auto des enfants, de son âge. Voilà. Maman, bien que tu aies ma boko pamba.
Toke maboko pambate. Toke maboko pambate. Et sachez que dans ces dossiers-là, il y aura que elle et moi. Même si vous faites vos lives, c'est pas votre nom qui figure dedans. Il y aura que elle et moi. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À chaque fois que vous allez faire des vidéos à mon nom, je vais prendre des captures de vos vidéos. Et c'est pas la première fois. À chaque fois que vous avez eu à faire des vidéos, la défendant et à m'insultant, j'ai toutes vos vidéos. J'ai toutes les vidéos, je vous dis. Voilà, les choses sérieuses vont commencer. Et sachez qu'il y aura que elle et moi sur ce dossier. Il y aura que elle et moi. Vendredi, même vidéo, soi-disant c'est elle qui est en danger. C'est pas elle qui est en danger. C'est elle qui incite les gens à insulter les autres sur les réseaux sociaux. Elle a toute une bande avec elle pour détruire les gens, pour insulter et puis mettre en miniature les familles des gens. Tout ça, je l'ai. Il y a des gens qui travaillent pour elle. Voilà. Et ce dossier-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si c'est parce que c'est comme ça qu'elle va obtenir ses papiers, il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça qu'elle va obtenir, parce que quand on vient en Europe, on finit toujours par voir ses papiers. Parce que s'il faut qu'elle ait ses papiers un jour, elle va obtenir. Elle a eu un enfant en Belgique, donc elle finira par obtenir ses papiers. Mais le problème, c'est que c'est Ekozaka un jour justice, elle et moi. Le problème, c'est qu'elle est en Belgique, moi je suis en France. Les jours que j'aurai la précision de là où elle est, l'heure, machin, tout, on verra ici à Paris. C'est tout. Maintenant, continuez à faire des vidéos à mon nom, en mettant ma photo. Moi, je suis là pour prendre toutes vos vidéos. C'est tout. Et sachez que dans ce dossier-là, vous pouvez être ses adeptes sur les réseaux sociaux, mais quand ça sera au niveau de la justice, il y aura que elle et moi. Au niveau de la justice, il y aura que elle et moi. Vous ne serez pas là. Je suis derrière vous et ça fait au moins 2 semaines que je prends tout sur vous. Voilà. Et venez à Saint-Denis, hein. Il y a tout un dossier sur elle, ici. J'ai tout un dossier. Et vous aussi, montez les dossiers sur moi. Et même les vidéos que je fais sur elle, moi, j'ai toutes mes vidéos. Ne pensez pas que quand je porte plainte contre elle, je ne ramène pas mes propres vidéos. Je ramène aussi mes vidéos à moi, hein. Je ramène aussi des vidéos, même les vidéos que j'ai fait pour conseiller Hera, parce que soi-disant on l'a fait bouffer du sang. Que la meuf, elle a pris ses sangs à elle, elle a mis dans la nourriture, elle a donné à Hera. Tout ça là, je les ai pour montrer à quel point cette dame, elle est dangereuse. Elle est capable pour faire bouffer ça à quelqu'un.